Osoban, Belva na ramuta kimia, ya luka kimia. Mais si la paix ça rabatne mon Congo. Osoban nga, Belva contrôlera. Na lingi boete, est-ce que mais ce monde là mutu ya Belva yé na tela fin artiste mo ngo. Ba fin raté. Tu as arrangé ces recadrage. Oyo lo baki yangote, oyo lo baki yangote. Ezo ta la paix éducation à bateau. Nga na jamais ko fanda na plateau na nga pona insulter sila. Non non non. Ata mukolo moko te ko sani ko comparer Belva na sila que Belva legi sila. Tu comprends? Côté artistique, côté mamoutou Belva legi sila. Avancez. Oh, c'est normal. Oh, c'est que non ça la promotion ya produit nanga. Mais non, il y a tellement incité sila yo. Ta la boye, yo sila jamais. Mais le contraire au moment la battu ya sila. Donc on me dit pourquoi bah y'a quoi insulter Belvin. Bah y'a quoi finga Belvin. Nani na théâtre, apporta nini na théâtre. Oh si la portate. Vous savez pas Très bien. Oh le lot ce S bien ça S bien c'est grâce à Belvin. Vous savez pas c'est ça. C'est Moussa même de Gabola biso oh ils ont que ngai na la famille bota na la Belvin yango wana. OK. Soki na famille bota mabala e umela te kufara mais bango pe ba meka babali sanan hein babali sanan total pe ba bombo babala ce moyen zate ba moli moyen te ba tsa ba on ba vitrine oh na ba vitrine sunde ni point sur là-bas mais baza bato comment ça ba tsa ba on ba vitrine soki babala sa pe babala kufara Miss Lola Megana Robala. Point sur l'amba. T'es n'a pas ma bé. Avancez. Nalo bien. Miss Lola Megana Robala. Yagola Megana Robala. Total askoyo soki ba ma non. Ezara Sony yo moi la moi si. Oyebe Paul bakio ma bana na bango babala recouvre. Mais ya yo nano. Babo tu sur non combien de bana. On a dit le lozara non pas la bino. Nous sommes dans la adresse. Oh, mais on loba ndeti likambulo moi la siana. Moi la mukie. Oh yo roza a kokite maza moi na. Pas sur l'amba. Et le qui charge. To lini na okaka to kimi na makambo. Sur la PMB, sur la PMB. Relaxi Sony. Bino ma ta famille bota nena nzembo bosaka na raté. Laissez tomber. Laissez tomber. Oh. Banzela wana. Mette maswala libala. Laissez tomber. Les alléluia wana. Biso toteka mboka te. OK. Concernant Pessoa, le Tega Mbokate. Le Tega Mbokate. Voilà. C'est ça. Boyambaye pena Chacha. Merci beaucoup. Chacha. Boyambaye. Merci beaucoup Bambote et puis Songi à famille Bota. Boyambaye. Moi voyage Songi à famille Bota. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Active Final Télévision. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de début jusqu'à la fin. Merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant et pourquoi pas à mon vieux Samuel Kayembe, Et voilà, aujourd'hui et encore à la présentation, c'est bien moi, votre humble présentatrice française, Siana, la Cléopâtre, moi, la Souka Bassoni, IGF de la presse, qui c'est la le lot, Tonga et l'ongona presse, Luamba, Noko et la famille Bota Montréal. Je sais que vous allez toujours nangai, mais moi, rappelle ça, la Kitoko Makasi, parce que là, vraiment, tous les caprins, Luamba, bonjour. Bonjour Nayo, bonjour, on a Internet tout, au Bazuli Bakuya, Hollanda, Bisso, partout dans le monde, la communauté tout. Bonjour Nabino, vraiment, merci Nayo Dengo,
au Sali Kena dans le plateau ici comme on a yo. Merci vraiment. On a profité de l'occasion on a fait ça vraiment merci na base de la famille Libota à Londres. Vraiment on a soutenir la maman chérie à moi aussi, maman Edouxi Likinga, maman José Lussadissou, Aminata Toulomba, Nanouche Bongi, maman Véronica, maman Chantal Moukendi, bon séjour na yo, et maman Véronica, maman Rose, merci vraiment. Et Adrien Chamotomètre, Beba Zibeba, Adrien Chamotomètre, et bon séjour na maman Louise Junior Nzambé, maman allemande dans la Kinshasa awa, maman Sakina la grande dame, bambote vraiment. Puis Gina Mabialos, famille Bota, ya Kinshasa awa soutenir abiso. Voilà, famille Libota, il y a Kinshasa Oyo à soutenir ba famille Libota, il y a Kinshasa surtout minimi ba noko ya famille Libota. Voilà, na kufungula masolo na biso ya lelo, boni ba sango ya famille Libota. Ouais, famille Libota ça bien, famille Libota ça bien, madame Belva ça bien vraiment, on a profité de l'occasion pour na PC ba Mbote peut-être Zali il y a un tournage, na moment au bino beaucoup de la distraction, beaucoup de la tout ça et madame Belville. Azo constaté que Boulopo, madame Belville est pas vraiment en COP, c'est une COP entreprise. Vraiment, famille Bota, tout basa bien, papa Alain, Bella Production, papa Serge, maman Étoile, maman Milo, Aziza Kengoume, tout Marina là-bas, vraiment, Bella Production, et ça vraiment bien, famille Bota. Biso ba nonko na bande on a biso basi biso tout aux vraiment bien pe na kitasa wa pe na poto biso tout aux na biso bien tara to rapembe na madame Belville likambo la motote voilà. Et voilà ndeni basango ya film na biso Arme de guerre. Est-ce que s'il est déjà to lokoza na makola? C'est Arme de guerre film 14e épisode kotaki le 15e épisode et kota Arme de guerre na dosenga na ba communauté tout. Famille Bota, famille Bota, famille Bota. Bosala kaka ndenge to sola ndenge to yokana famille Bota. Bokota na ba distraction te, bolemba te. Famille Bota, bo banda ko partager, ko consommer, ko commenter, ko liker film la no Arme de guerre oh madame Belville. Comme la kibino za film moko kitoko iya ko sakarate. Le bita la maman chérie. Film est bien vraiment film à kitoko au tolo bapena que madame Belville après ça ben énergie na film voilà et ça film moko kitoko bokene na bota là ba oh tout bolinga gesho sport bolinga ba papa le ba papa Tirbo Dingizwayo ba Geti ba Siana bino tout ba Davina o bolinga ba tout bolinga na film na o tout bolinga ba artiste tout bolinga ba za na kati ya film voilà Arme de guerre. Beau consommer, beau partager. Bah oh botala ite beau kenrotala. Bah oh botala qui bozo na sukotala. Ko bande épisode 1. Si siga épisode écosi là vraiment la bingibino. N'est-ce pas c'est à 24 il faut 100K. T'as la 13e épisode. Bon frapper qui na 13e épisode. Na 14e épisode peut beau frapper. Beau partager, beau consommer vraiment film. Il y a gros raté. Hein pour beau pesa sous madame Belville. Courage comme la bino sur ba film ya kitoko soki bozo sala ngo vraiment bongote et vous allez vraiment bien télé avec famille Bota vous allez belé to les gars on les belé bola ça bango ke to les gars on les belé comme il y a mon abagolo et voilà ezala ki moi comédie et ça la kitoko makasa presque loin moi tout monde qui bongo libala ya siana et utaki ko le kalobi. Et les cas qui n'ont pas pu bêta moi les soeurs, les cas qui n'ont pas lobby que ma balle en famille de botaper ou mais là. Ils ont des questions. Libala Siana et les gars bien lobby vraiment tout ça qui on a vraiment ma top papa Germain Zete papa Alain Marina là-bas Aïda Capilabs Aminata Wabina Serre à Belleville tout ça on est belé na Bella Production open ya bano Belleville vazo bimisara bazala yiwana ba Maria Longondo ba Kenny ba Geti ba Daily bazala ki wana biso tout ozali wana ya ko sepela na ba noko pe bazali wana libala belele ga kitoko tarati ba 1 heure de tomo luka to zonga ndako
Oui, tu vas 1h du matin, tout le monde va zonga ndaku. Pour ezali esengo ya kosakana te bela production Bellevie a balisi lisusu. Bellevie a balisi lisusu moi na siana otoyena Marina ma muse kitie. Abina otala ndenge siana ya ki bela. Siana ya ki bela moi la mukie. Siana ki bela moi la mukie. Mais le lo nzamba sungi Babalier, d'autres, mon tout, c'est comment famille à Mobala Siana, Batana Nyongote, il y a Tongate et pas il y a Siana. Talara lobby, ezaki ambiance ya osalate, bato utaki Brazzaville, Brazzaville, badaki wana, bakangi photo na artiste na bango, o batara na TV, ezaki vraiment libala et sont vraiment félicitations à madame Bellevie, ndenge ozoko encadrer bana na yo. Pour lobby pas lobby est à la fierté na yo de tu lobby fierté ni on sous zonga qui est pas madame Bellevie c'est azaki à l'honneur yakobalisa siana ngelo ba que maman ya malamu ozopa ayeba ko encadrer bana na ye c'est ça biso to balisaka Bellevie a balisaka ado balisa ko continuer kaka ko balisa mais ko bossa deuxième question na ngezala ki deuxième question na ngezala ki ke balobi famille Libota bamabala na bango ewumela raté mais bango pe babalisa non ah bon bango pe babalisa non soki famille Libota mabala na bango ewumela raté bango babalisa pe non babombo pe babala banani non babombo pe babala babombo pe babala c'est ça soki na famille Libota mabala ewumela raté kufara mais bango pe bameka babalisa non hein babalisa non total la paix babambo babala ce moyen zate bamoni moyen te batia ba ba vitrine oh na ba vitrine sundeni pour sulamba mais baza bato comment est-ce que batia ba na ba vitrine question eza kiloto lingi na oka non batia ba na vitrine bat balega batala ba bat balega batala ba bat balega batala ba batia ba na vitrine ba pangusi bango batia ba na ba vitrine bat balega batala ba au moins blom sous ces Sony pendant le bloc à bongo bateau ba roloba ke kuna la famille Libota ceux qui mabala ça fait mabala kufara mais sur là mekana robala prince Luamba tena ba mabe avancez na lo bien mais sur là mekana robala ya gola mekana kobala total askoyo ceux qui ba non ezara Sony yo mwana mwasi oyebe polo ba ke mabala na bango babala rekufa mais ya yo nano babotu si ono combien de bana ono ntile lo zara non pas la bino misusu bazala ba adresse mais ya oloba ndeti likambo leti mwana wa siana mwana mukie oyo rozala akokite maza mwana et pas ya misulolo oh siana za mwana et pas misulolo misulolo na bakoko ebi ngote oh à 12, maman va encore ça. Oh. N'a pas encore le sous. Maman va encore ça, tiens. Avancez. Mais sur le calator comme la bakokolo. Sikoyo. Yakoya babali saka ekufaka. Mais sur le meka ko bala. Mais Zuma bala. Pas sur l'amba. Et le qui charge. To lingi na okaka to kimi na makambo to so la pembe la Alexis Suni bino mata famille bota nena nzembo bosaka na raté laissez tomber banzela wana laissez tomber banzela wana mete masula libalasi laissez tomber ezaleli wana na bondeli yo wapena songi ayo makasi la solingo memanga wana nayo beta ba masasi na ba inosa ba kufa tozana posa nango beta kaka ba inosa ba kufa te baza protéger balala coucher baza coucher ba kufa te beta kaka presse là tala babalisa non babalisa te babalisa non bongo ya jumezala babalisa non ngai omoni Nathalie Nazaki tant nanu comment Maria Longondo oloba na micro ya Daniel Ebika par rapport à Bellevie
abi maman encadrera biso. Maman, pardon, maman encadrera biso. Maman alingaka biso tozala boye te. Maman azobalisa biso tokontinue kobalisa biso nde eza boye badate ezali. Badate ezali. Bango mpe bazwa batia date. Biso badate eyali. Ozobana ya siana civil religieux badate ezali. À part wana susu badate mosusu ezali. Bango mpe bazwa batia date. Mais tant que tu as ma mabala, na uto ebiso akezuma pe abala. Te batia date. Te batia date. Batia date. Civil et salama, batia date. Oh. Ah bon? Maman. Te batia date. Continue salama. Dot, so to bien à dot. Te batia date, batia date. Bosunga biso batia date, batia date. Batia ba date. Tout le monde a ya golo batia les dates. Tu bien mikolo toi dans système que faut batia date. Ah bon? Mikolo bena batia date. Bah créer les groupements à WhatsApp, bah c'est date, tu es bien Marambo, et les autres ça vraiment bien. Bah vraiment les autres ça vraiment bien vraiment là la profiter de l'occasion là, pèse sa tante na mère, ma passe sa mère doublée. Tante Clémentine en direct de Londres vraiment tante vraiment c'est système ezali, bah c'est date ça ma bala. Mais dans belle vie, bah na ba bala, belle va zo balisa. Bah on peut battre date. Mais bah tu déjà date zuma utaka au bala tout monde a besoin sur ba photo religieuse là wana. Ya wap. À ça la religieux. Ouais, Sylvie de là tout Sylvie. Et Seka, Sylvie Seka. Pour Sylvie Seka le bas de na. Voilà. Avec pena na organisation makam. Ouais, Sylvie et ya Sylvie ya ndeko ya ba nani ya ba nani. Ah ndeko ba rifa. Eh! Luamba. Oba landa ba bete. Pardon. Maman, c'est où toi? Ouais, Sylvie ya ndeko ba nani rifa. Tolo bate. Tana bisa on ba makambo bango ba ya ka roloba. Biso pe to bien. Et ça par rapport à l'éducation oh to zanango. Ndenge ba cadra biso ba tante na biso ba cadra ba pesa ngara ba pesa ba conseil ba ni tout ça makambo bango ba lobaka. Biso to yebi ko lobango koleka bango. Na kamwe prince blanc. Koleka bango. Misulolo na bana na ba kokoni afanda pa na bango. Eh. Yagola aza na adresse te. Oh. Eh. Avancez. Yagola moi si mobimba il faut ba kitendi na ba maman ba tongaka ba sangiselo ba selelo ngo ba kizoba ya senge. To yebi maman ba loba to yebi ngo mais to ya to recadrer kaka. To recadrer kaka. Avancer. C'est ça. T'es non avancer sous te. Bata les dates. Bata date. Voilà. Nabia, n'aime seulement moi boy. Soki belle vie. Azalo roi sila. Mais Zaire pela moto. Soki maman nazo ebisa yo. Soki belle vie. Azala roi sila. Mais Zaire pela moto tongo midi pour l'instant nini. Bellevue oyo Bellevue alongo sara ba vidéo Bellevue lingaraté toi débordé non la ligne boité Bellevue lingaraté très bien mais si la tomo la ba sorti mais la ti mingo ça les mara oyo batuna yé ba ya ba takara ba artiste ba takara ba touchara ba simba même papa na yé oyo kangela makolo na maternité ya simba te ba touchara tomo la réaction te. Mais Bellevue, tout le monde a la réaction. Bellevue, même à l'oba la vidéo. Voilà. Na 6 ans, il y a Bellevue TV joue tout ça reste surprise. À l'oba, na lingi ma finga te. Ok. Na landa qui. Mais est-ce que si la joie occasion là, il y a repère sa message, na ba communicateur, na ba communicatrice na linga ma finga te. Mais le contraire à remercier bango. Oh. So qui Bellevue a la qui sila. Mais YouTube. Alors différence il y a Bellevue na sila yango wana. Bellevue lingaka kimia. Très bien. Bellevue lingaka kimia. Mais sila pa na ye apesa batuna mu Congo. Avancé. Très bien. C'est ça. Voilà après Lwamba kaka tango zulu bawana makambi ya attaché de presse o tango lobi ki photo bela. Bellevue na muta kimia ya luka kimia mais si la paix sera battu mu Congo mozo kopanga Bellevue contrôlera na lingi boete est-ce que mais ce monde là mutu ya Bellevue yé na tela finga artiste mo bo
bafinga raté to ya rage c'est recadrage oyo lobaki yango te oyo lobaki yango te ezo tala pe ba éducation ya bato ngana ko jamais ko fanda na plateau na nga pona insulter sila non 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 ata mukolo moko te sila c'est ma sœur de longue date plus de 20 ans na ko ya jamais na plateau na fandi na bani ko insulter sila jamais pona nini azande ko nanga na ko insulter te mais ngana ko ya kaka ko sani ko comparer Belleville à Silla que Belleville légui Silla. OK. Côté artistique, côté Mamoutou, Belleville légui Silla. Avancez. Oh, c'est normal. Oh, c'est que non ça la promotion ya produit nanga. Mais non, il y a tellement incité Silla yo, ça la boye, yo Silla jamais. Mais le contraire au moment la battu ya Silla, tongo me dit pourquoi ba ko insulter Belleville. Bayaka ko finga Belleville. Avancez. Mais ngai na roya jamais ko finga Silla, ko insulter Silla, ko kota na vie privée à Silla jamais. OK. C'est ça. Voilà Prince Luamba na kolanda yo boye. Na suka na ngona suka te metozana na katikasi. Pour reconnaître que Silla c'est ta grande sœur. Na reconnaître te na yebi ba tout pe yebi Silla za sœur nanga. Non non non. Te yo ngolo ba na reconnaître na lo ba ngo trop na ba émission. Silla za sœur nanga. Est-ce que Silla c'est ennemi nanga? Silla est ennemi nanga te. Silla les andera musalande muteka bolinga na ye. OK. Par rapport que ngana za famille bota ye azakuna sur nga place na zo défendre ba valeur. Ouais ça bon ya madame Belleville. OK. Na otali sabatu que madame Belleville va nani na théâtre apporta nini na théâtre. Oh Silla porta te. Très bien. Oh le lot ce SBS c'est grâce à Belleville. C'est ça. C'est Moussa nem te kabola biso oh eza ke ngai na la famille bota na la Belleville yango wana. OK. Mais aza sœur nanga oyo na jamais ko fanda na plateau ata mukolo moko te na fanda na plateau na yan bana ko toucher na bana ko finga non 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 non. Ata mukolo monte eza la vidéo moko te oyo ba otala ngai. Ba katela ngata partie moko boye ngana yana fanda na plateau na bandi ko finga. OK. Et ati. Très bien. C'est ça. Voilà, Prince Luamba na zongela mwa mukima lobana ngai na kota lisusu kaka na kasi internet yango. Na kotala boye tango lobi ke Silla c'est ta grande sœur, c'est ta grande sœur. Tokoki kolobani est-ce que na yango te atali côté misusu ba ta famille libota bozo reconnaître quelque part que Silla aza mami Silla aza bosi aza grande na bino yango na ye asali justice de Dieu. Ba reconnaître la partie nini. Maintenant ozo lobaki déjà Silla c'est ma grande sœur pendant que na part na ye kuna bango balobaka bongo tenga na oto yebi. Maintenant ya fandi atali walandi menesi na loba boita ngolobi bo sisi phrase na yo azape mutu atala rapé ba émission atali nde inspiré asali que justice de Dieu. Juste ensemble ozana ba oyo ba otambola lolengi nzamba lingite. OK. Juste ensemble kozala na batro ya ba miss lolo. Oh. Batro ya ba gola. Batro ya ba tendresse. Oh. Juste ensemble nde za pa na bango. Ah oui, un temps. Juste ensemble ozala nde pa na bango. Avancez. Juste ensemble kozala na mwana oya libungi. Mwana oyo abangaka papa na ete. Mwana oyo atikaka bolumbu ya papa na ye, ebima libanda. Juste ensemble kozala pa ya mwana wana. Que mwana oyo papa na ye akangela makolota bimisa juste ensemble nde ozala nde pa ya mwana wana. Mwana wonde nani? Juste ensemble nde ezala wana. Mwana wonde nani bana baza. C'est ça, juste ensemble nde ezala wana. Mais surtout na mwana wonde nani bana baza ebele. Juste ensemble ozala bato ba otambola na volonté ensemble te bato ba otambola ba do respecter mibe côté. Juste ensemble nde frapper bango. Parce que dans moi on est parce que bana baza ebele na famille au Belleville outi famille artistique na bana baza ebele bana ni. Est-ce que na tengo mutunga lobi mwana. Mwana oyo atika bolumbu ya papa na libanda. Mwana oyo bakangele makolote juste ensemble nde zala pas mwana wana. Mais yango wana pe to limite e baba ndeko balandi pe balingi ba ye bana kati ya groupe Simba bana baza ebele to limite ba mwana nini wana est-ce que Isabelle vit candidate
est-ce que eza loulete eza lukate eza pesangate mais tant que zota be famille kota eza déjà est-ce que ngana tani komba groupe Simba mais tant que zota la tant na juste ensemble et frapper moi na boye tout ça na tani kombo ya groupe Simba mais tant que zota na tani kombo ya acteur toi actrice moko non famille bota eza déjà moi na ya groupe Simba tant que tala be bino ba koko ba neve ba na bozawa na bino so boza ba ressortissant ya groupe Simba tant que boza na sima ya Belvique non ngana ressortissant ya groupe Simba mais boza na makila wana parce que Belvique kandi mami na bino auta kuna non faut poser question très bien OK vous reprenez là ngaza mono na wuti na groupe Simba te mais oza na kati ya libota non question ne faisait bien mais tu faisais question tu as ni non voilà mai na wuti et pas ya papa René Molinga Kimbante qui est tuka lombo ngana wuti wana c'est groupe Simba eza parmi ma groupe Oyo to respectaka c'est na zate que na wuti na groupe Simba hein na wuti na groupe Simba te nada mona papa René Molinga Kimbante na pese mbote mona tatuka lombo c'est na wuti kuna biso na la richesse to wuti kuna OK ozoko palenga ke ko wuta groupe Simba na wuti groupe Simba te hein naza moko ya groupe Simba te OK c'est ça yango wana voilà Belvi aza moko ya groupe Simba la patrona moko ya groupe Simba ngelo baté so yi aza moko ya groupe Simba ngape naza na wuti na bimi na groupe Simba non OK voilà presque lamba bande ko balandi nga na kanisa ki lokola matriarche ndenga uta groupe Simba et puis bino nyonso bozara wana parce que balobaki à laquelle elle ndenge ezala côté maman bimi côté bana babida tant to moni bongo to mona tant to mona Belgique kandi to mona prince lamba to mona baba molema to mona par rapport à ça que j'avais posé ma question c'est mutu auti la esiga na ye voilà auti na esiga na ye ozoko palinga yamsi yambe auti so yamsi yambe nde mutu aza ya groupe Simba po yamsi yambe so totali aza kokolo po yamsi yambe auti pa bobo manoka aza mwana ya kasi kasi aza mwana ya papa Lombe c'est yamsi yambe aza nde kokolo ya Simba osoko palinga je mai bele auti na Sinark ya Caleb très bien osoko palinga na nsusu Kobetos auti na ya Modé ouais c'est ça c'est mutu wuti na nini eto yega do sanga sika mo pona ko défendre la valeur ya madame Belville. Voilà merci beaucoup Prince Luamba to komi okuma na biso nasuka mais il y a une question babinga ma question mataranga kasi ko matameto komi na biso déjà nasuka Prince Luamba to mona ki lelo awa ya Gabi akendaki poto na nzela ya Ansu Luzolo mais na kota la boye ba dire na ye par rapport à ba émission à l'écart qui na fauteuil jaune à l'écart qui quelle chaîne encore échappé à monsieur Komboye na ko mentionner yango à l'écart qui wana mais na ba dire na ye alobi ke eza Ansu Luzolo te na ndenga zo kende lango alobi ke eza Ansu Luzolo te là c'est première question pour tout ce qui est déjà na suka na sala yango rapidement et puis deuxième question nanga eza boye na ba makambu nyonso Ansu Luzolo sali tozo mona nga azo remercier Belvique Kandi azo remercier kaka Belvique Kandi qu'est-ce qui se passe là et là on neza wana na CC batami wana Enoch Chicha tosa l'état tosa yo vraiment habité sur le bani na mambo wana non on a sauté na ngango wapi on a tourné ya boso na sauté na deuxième question tourné mambo so ya voyage na sauté na ngango na deuxième question wana bangi po ya tumba yo lisusu est-ce que on va otumba po ya tumba maman batu botala nga baby prince Atika OK bato lelo ba luka ba créer ba polémique ba osaba biso ba polémique cela biso ke ba wuti pa na ngai c'est prince Ozomono mutu a polémique ya black té prince Ozomono mutu oye na ye prince Ozomono oyo bato ba otala nga ba concert ba bisanga prince tu ba kona ba mauvais souvenir oye boye pone pourquoi kombo ya problème kendi ba pesa kombo ya problème kendi après Saline et d'ailleurs blague té
so na fandi no na plateau au ciel taka ya Nicole Bagata lo bango na micro abi prince mukolo moko te tuna ti olega na émission na ya Nicole asuka mutema OK asuka mutema oso ba ngaba te bele so na micro bo akokata kima OK nga makambo ke oya ya tumba akokate oso pa na a sœur nanga azana côté nga pe na côté nanga yo atumba wandete atumba te tumbate voilà moi les gars awat ayela ngatona yaka ayaka soutien na boya nga ko bimisango ayela nga au prince ayela ndaku nanga aye c'est pardon ça suma ma belle vite et comme il faut affaire privée et comme il faut ça suma ma belle vite comme ngana yesuko voilà na yaka sera ayaka soutien tala pour ça la mutu comment on va parler de au moins ngana royana takio mais na edio bienté na ozanga ba argument ya robeta penda yo mais oyo na yebi plus de 20 ans cela na iya et ça m'a bé ne surtout comprendre très bien avancez et ça éducation mutu pour mango bango balobara biso to yebi olobango bien koleka bango voilà mutu to ne plus de 20 ans cela na fan de la et ça épisode intime théâtre Mulombe gauche dans le quai de caca yamoni to nyala biso te to sala famille mutu mtapona kana OK c'est ça côté Hans même vidéo à ça qui lopi on remercie la belle vie et ça normal par rapport à quoi bat soutenir bat poster bani tout ça mais muto yo abimisi mbongo la poche na ye pour appeler ça la blague te OK pour belle vie par le baki ceux qui m'ont visé Sili va viser Bimi na kosomba 2 billets pour na bandeko ba okende ça tend sous 2 billets ngeza la vie gaou ngeza la paix à yanani ya Koko Bilali oso pelinga belle vie pas na a soutenir abatu soko ça un problème à soutenir so na likambo ozo ngo selo mo bebe o soutenir yo belle vie peta ngando sala ngo biso même biso to ebete biso to za na e to yeba na biso te ancier mo abimisi ngo e ngambe pe mo abimisi ngo nde ba do yeba soki ans pas bimisa été ngambe pas bimisa été to ngato même biso to ngato yeba na biso ngo te OK et ngelo ba ke bebe asale la rabato mususu ba musena c sur le bimite yeba pété très bien belle veut appeler ça ba mususu ba mbonga ba garantie avancez belle veut appeler ça ba mususu biloko ya ndako muto yana ndako asepena loko ya ndako bezwa ke nango avancez ya mo ba prière belle veut gangara ya ba mususu mo lisena biso yolo wana otingani alomwe akofa na pa mobali na famille mobali maya miso ya belle vie maya miso ya belle vie sert na biso yolo wana alomwe akepa na famille mobali bana na couloir presque là ba couloir le sous oui ngaba ipala ngai ungepala ngai mbole okatisi kimbango kana ezaka juste à 0 mètre ga mbole na nini OK na fa na appartement na sukola na maya kikoso te presque là asukala na douche ti là mbabi que yo mystique ce qu'on a ce qu'on la maya kikoso te to luka pe moi mbongo mais faut to fonctionner moi bien kaka ozo palinga bango ba fonctionner na YouTube pour na mafinga ngana fonctionner pour na mafinga te so ko na chaîne ngo tali au moins il y a 3 ou 1 mois dans d'autres côtés sur la vidéo te na tous les deux chaînes dans d'autres côtés sur la vidéo te OK ta santé na mabe na fonctionner ça bien mais là tu yo ko lui ba tu vas la maya kikoso ça bien na fonctionner na bien nga avant internet ozo pan très bien avant internet ordi masala le grand gérant il passe ça moi la bosse voilà ozo pan nga très bien ngai avant YouTube na manière de fonctionner bango nyos tout na bayebi bango nyos tout na bayebi avant YouTube na ne fonctionner même ba Patrick Ngambe bayebi que Prince Luamba angolo papa Lutumba angolo ba Patrick Ngambe la pese mote ozo pan très bien nazalo wa bango te ba fonctionner ne kaka il faut pas fonctionner na YouTube ngaza wa bango te OK c'est ça nazalo ndenge mona bango te
na mamu nyonso tande mona bangote. C'est ça. Merci. Voilà, merci beaucoup, Prince Luamba. C'est dans ce sujet qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Voilà, Prince Luamba, tout comme Nabiso déjà Nasuka. Surtout, nous avons rappelé, nous avons rappelé, nous avons rappelé, Bagak Nabiso et ça déjà, wana nakatia actif final, to consommer yango, le kola to consommer ba émission et tout ça là, qui to comme Prince Luamba, tout comme déjà Nasuka. Il y a tranche Nabiso, il y a Lelo, Malobé pas. Ok, merci. Chacha. Merci. Merci vraiment. Boyambaye, famille Bota Boyambaye. Alors, mon gars, actif final. Alors, mon gars, il y a Bissau. Bissau, Totega Mbokate. Ok. Concernant Bissau, Totega Mbokate. Totega Mbokate. Voilà. C'est ça. Boyambaye, Pena Chacha. Merci beaucoup. Chacha. Boyambaye. Merci beaucoup, Bambote. Et puis. Songi à famille Bota. Boyambaye. Moi, Songi à famille Bota. Eh, Zambelanga yo. Oui, ala te o mama leki o nante. Ye pena ne biso za ba noko ba biso ba za boye na famille Bota za. Songi à famille Bota. Chacha songi à famille Bota. Voilà. C'est bien, merci. Voilà. Israël la référence na mon bongo PDG Maloum avocat merci na Erdi Masala balobi il passe ça sur l'arabien merci na Inok Chicha merci na Binotou merci na A12 merci na Ketia Mujai merci na Bob Molema suprême mon grosso toujours merci. OK. Merci beaucoup. On a profité, Babi, Marc et mon grosso. Et Zoya déjà, parce que l'on c'est la carte joking à mon grosso. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Ketia. Merci beaucoup à Bob Molema. Bango wana bayaki. On va tourner le bikomo bazalaki bongo. Wana pona ko assister biso na sima ya caméra tozaki bongo na Washi Matondo elongo na A12 les grands formateurs moto a format mutatika formation na défaut na présentation ezaki bongo ngai chancé siana la Cléopâtre mwana suka ya basongi songi IGF de la presse bakisela nga likolo bongo invité na ngai lelo ezaki bongo Prince Luamba noko ya famille Libota. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous nos abonnés. Restez branchés sur notre chaîne Actif Final Télévision. Quant à moi, je vous dis ciao ciao, au revoir.